makambo na tali bino te tendresse azo expliquer bato na TV que Gérard aza na 3 kaleso moko espasuki atika mbele tendresse me turo ngana to bimia libanda YouTube papa na ngana mabele soko aza moto Géry Kobeto na mwana mwa asala pa nuska na obenga patron na ye nuska lesa ngati na baka YouTube ezaka passion na ngai esika na yaka se détendre daka na mobali na ngati na ngambongo na liaka oya balanga nga na yaka loba mabe na YouTube te pe YouTube efuta ngambongo na liate moi je m'en fous que dalle mais problème na ngai eza que tendresse Gérard muninga na ote so Gérard répondant que c'est qui par rapport à la dure oyo bande kokole belvi na po soki Gérard a 3 caleçons pas à combien de caleçons pas à ba caleçons combien to pas sengene na malonga pas naso nakangisi obima te je te jure so nakangisi yo fâché kalombo obima te fais gaffe Gérard muninga na ote na soki eleka Géry amelisa bakonzi mabele amelisa basoda likili te naloba likambo mingi kieba bosali linganga na bino ya salite bosali mwana arate wale malika merci beaucoup lobini mwana arate wale malika mama bango akufa mpona sereine na tempérine mpo bakitie fièvre oyebi nga na famute ya malamu mama malika akufa na misu nanga na boye na babe oni na sebeko na bangali mama moko boye permettre moi nayebisa yo tu es une femme insensée tu me comprends il faut prendre le dictionnaire Larousse hein tu es une femme insensée pourquoi yo moko ndenge oza na audmat oyo outa nango epa président nanga Caleb yo oza mutu mpe lelo te nde eloko oyo Thérèse asali lelo ezaki dia lelo ata owanganaka ngo aza pema dia lelo ya makasi banda lelo ye nde aza présidente ya batendresse na bato oyo mamuteke atinda bafinga donc ye penda Thérèse aza présidente na bango donc namoi penda ke Thérèse nde mutu numéro 1 après tendresse numéro 2 les autres badébrouiller pas si munene lokola Thérèse parce qu'aujourd'hui je cite ton nom hein parce que osali soni ya basi oyo nyonso basala théâtre basala fierté ya mosala ya mpe afingisi mosala lelo tokoloba mwana mwasi oyo azalaka na mokoni mama azalaka na France wana soki eselepanama apesi ye matière lelo apesi ye matière ta mosi akanisaka azopesa matière to aye kosala différentes chaînes où vous allez partir, on a des partout dans le monde entier. Moi, votre humble serviteur, de Casper Maestro, moi, la maman, les choses de tous les mamans du monde entier. Peu importe malade, peu importe matanga, les boulots m'obligent toujours. Il y a que Sabino toujours, il y a Bino au Messana Golia, Togotara na Internet, Yinda Kuna, tout le monde a sorti médiatique. Il y a des artistes évelés na la télévision, tout le monde qui intéresse, il y a une sortie médiatique, na émission, de Kunabiso Malika, tout le monde qui veut na voice, ils ont circulé. Il y a Sam Nan de Kunabiso, maman Nabiso Bijou la reine. Na pas n'importe comment na plateau na biki na luka bande ko to ka bela ko pandante par rapport makambo itali tout le monde à droite na Bianca, moi na suka famille Bota, na gauche na plasma autre mais ko décortiquer non makambo par rapport pourquoi kaka makambo ezokende boy pourquoi on lega na télévision pour insulter les gens
Merci beaucoup, Mika, derrière la caméra. Pourquoi pas, na, yemoko, bof, na biso. Dadju, côté Mayanani au point d'interrogation. Voilà, merci. Bonjour, Plasma. Bonjour Teka, bonjour famille Libota, bonjour na bato nyonso balinganga, bonjour pe na bato balinganga te, surtout soko moni kaka émission nango lobi yango mwana mwasi azoba oyo nalingaka te alobi su nini yo, surtout bato baloba bongo nde nalinga bango makasi obike batalaka mpenza po atika commentaire seka atali po okomprendre na commentaire na ye atali yango arépondre bongo nalinga bino mingi nasepela na bino makasi bocontinue kozala nga na bloka motu te ata ofingi mama biso na commentaire na otika ngo na olingi oka mingi po tala apparemment kobloke mpe edérangement bato trop kobloke so obloke moto edérangement bato edérange makasi yo osaka na la patron na bloqué yo un rôle. Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde. Ça n'est pas mal. Il y a ma chaîne, ça n'est pas mal pays, ça n'est pas mal heure, donc là, c'est voilà, bonjour, bonsoir, na bango, nyonso obalando partout dans le monde entier, film na biso Vonet, beaucoup mon nom ndengeni. Ouais, Vonet eza cartouche mo ya makasi eza penda wana na obenga ngo obi. OK. Obi na kaya banguna. Okomba te ke Vonet ena mupepe moko boye, Vonet etie batu trouble, Vonet ekaboli mama na bana, Vonet etie batu ndona edo, na ezo comprendre te. Vonet epesi batu bifinga finga, Vonet batu musu na yebi ke bamela bo bakisi ya telema ya CNPP mais on dirait mikolo ba okende CNPP mingi. Po Vonet niveau etie batu panzi likolo. Ah ya Milo 50, ya Milo leka. Ma grande sœur chérie, moi c'est à Mwindu. Ah, pose à kitoko, pose à Mwindu. Pembete. Pose à Mwindu. Na couleur penda ya Milo wana nde ba yeba moi c'est à kitoko. Voilà. Pe moi c'est à Mwindu o penda au mona ka tie make-up et fandi. Il faut féliciter sur moni mutaza Mwindu a kitoko. Il est beau, il est belle. Donc pour Mwindu la couleur mo ba sombre. Oh, ça fait un bon tonton. Au sentier. Badaju. Mais non, moi, c'est Pélisanga na famille Libota. So na teli ba tonton na biso nyonso ya famille Libota ba bogara moko. Libala coupe mais so tali ngambo wana kuno so mona kaka maman chérie mon frère na maman chérie ma belle. Voilà, c'est bien qu'on soit interview mukie maman na biso Belgique la patronne oyo comme il film ya Bonnet, mais il expliquer biso mukie a décortiquer so mukie mais par rapport ya film Bonnet atikala na ko jouer te azala ki ni maquilleuse ya pamba maman talié a calculé tant que scénariste habité pour créer l'histoire concernant Vonet. D'après yo idée wana ya maman. Eza idée mo kitoko. Oh depuis to banda otala ba théâtre depuis na théâtre Mandalala. Quand je parle de théâtre Mandalala tozo mona ba takinga ba théâtre kala ya Mandalala to mona esika ba jouer ça personne vivant avec handicap. Yango mona bengaka bishop de l'écriture. Oui, mikolo mère pena bishop de l'écriture. Parce que niveau ko koma belle vie donc aza bishop na écriture. Na tsaki nzamba scénario na boni banzambe badoro ko vata mso nzambe moko be Mandalala nzambe mo ya côté bishop de l'écriture parce que belle vie tanga okoma à diriger dans la lambi, à tirer na Bellevue TV. Non, tout le monde est d'accord. Donc, comme on a Vonet qu'on jouer, et j'ai un grave pour coach, bishop de l'écriture, il y a Zambé, il y a scénario. Aïe, si Vonet a dit, o baboui. Au salabou, au balusabou. Et c'est marrant que Moutou a zo coach le rona Moutou. O professeur yé moko so aza mutamatala na mutu akobina makasi mutaloketo. Yo kanti nini ebi makuna. Et zaka loketo na loketo. Siko Vonet abimisi eloko alaxi pena ke qui est Belvic Kandi. Donc de l'axi so mena ke Belvic Kandi c'est Vonet. Non, ba tu même so ça ba grand artiste ba joie na bango. Mais ngai na mona ka grandeur ya Belvic na écriture. Donc na tiona ya on bateau ya zo ba uti na. Moi na roi junior, moi na muke na âge de 9 ans 10 ans. Moi na to ko incarner rôle na non. Ya biloko bongo mona onka na Belgique. Mona onka na bela po mona on nulle part ailleurs. Bon ata ba kiti ba mati. Belgique atikali bishop de l'écriture. Belgique atikali bishop de l'écriture. Bien quand ça par rapport ya film Vonet, ndenge moko talongo etaki artiste comédienne. Omoni maman créé personnage moko oyo aza personnage na yé moko vraiment et puis pesi biso le meilleur na
après leur hôtel à faute de ma bonne ils ont diffusé. Vraiment, merci d'abord pour la parole. Ouais. Ça, nulle part ailleurs. Belvi a sa meilleure. Aoutika toujours meilleur. Na bisu ne ya Prince Alobaka. Aza YouTube studio. Aza sous Bishop. Ozomona. Aza sous Mama Chioma. Poutine de l'écriture. Pour aller, tala na bisu a moi si bonnet. Kwa azalaki na bana nde na ndako ayeba ete ke lelo bonnet aposa l'émission na Karine Pala lelo bonnet ayeba ete ke babenge boye na nkombo na eza partout ozomona c'est grâce à Belvi parce que oui bonnet mpe na mosala na ye parce que malgré tout défaut na ye alambaka tout apondu akangaka basuki ne asalaka bameka mpona mpe ezalaki na ndako na bango so Belvi azwi art wana aye nango na TV non Belvi vraiment place tout famille bota baza koloba Belvi oye azomérita ngo kotala bonnet oyo asali bonnet po lelo aza mwasi oyo andimami na miso ya bato ozomona ata mama nde soki azalaki na pa azalaki soki atali mwa nde mama na olela bonnet asala accident na âge ya 2 ans asala accident na train na âge ya 2 ans oyo ezalaki likolo yaki na fota ezalaki nango normal me maboko nde ekata na ye mama netala shok wana me lelo mama aza na sentiment ya mwana ye donc pasi kutututa mwana eza te akomi lelo na fierté ya mwana ye c'est grâce à qui poutine de l'écriture en tout cas félicitations merci beaucoup nzamba pambolo mama esuka kaka na bonnet te esuka mpe na ndeko na biso mwasi mosuku moleki mawakati voilà Aminata esuka mpe na bango mpe mère tolingi tomona bababa tolingi tomona bambete parce que wana mosana na basini ko afotie bango te ekanga elinga na bakisa boye voilà vas-y oyebi c'est normal bayina Belvi oyebi Belvi aza mutu moko boye soki bacongolais bato bayinaka Belvi so bazali comprendre oyo Belvi azali aza mutu moko boye po tosambela nzambe mpona ye na ndenge mabe te aza ndeko na biso parce que osala so makambo moko ya bien otali mpe film obi aza patrimoine otali mpe film édifie yo ozali na mabe mosongolo otiki mais soki so nalobi bongo eza mpona nini oyebi ke bapersone vivant avec handicap baza bato bazaka négligé na société mais lelo oyo eza courage oyo eza message monene oyo Belvi ayi kocommuniquer na non seulement na communauté na biso na libanda ya Congo que personne vivant avec handicap aza mutu akoki kosala mpe makambo oyo bavalide basalaka apesi force na bato oyo mitema etukama elembama bafingamaka mpo na position condition physique na bango mais Belvi ayi kocommuniquer eloko moko ya très important apesi bandeko espoir ya kovivre ke okosala boye okozongisa boye mpe mobali akobala yo ozomona mobali akobala yo parce que même ata biso bato oyo toza bavalide bo toza mpe na baproblème oyo tokutana yango na vie mibali baboyaka biso mpe kaka bon yo mpe handicapé oyo azolandanga to personne vivant avec handicap oyo azolandanga biso likambo mpe ekomeli oyo ya makasi komona yango grave te parce que biso mpe bavalide makambo mpe ekomela biso mpe ya somo baboyaka biso mpe mabala mpe simbaka te. Merci beaucoup. Ceux qui sont des personnes vivant avec handicap, nous partout dans le monde entier. Ou bien, moi, Sony, moi, je infirme, je bangi la ngo l'accemo on conseille comme on va fier so na conseil ko produire bon conseil no ko pesa na non ba vivre à l'aise nzamba yebaka nyonso ekomela biso nyonso ezaka na programme ya nzambe soki nzambe apermettre ke okoma bongo soki osala accident osala likambo moko boye ayebi pourquoi lelo vonete ndenge aza bongo alataka bamarie asalaka bamake-up asala bamakambo ebele badécoration basali banini asalaka donc eza mpona kolakisa ke kozala na maboko mibale bato ebele mpe baeshua na vie babima bagayard zero bato ebele aza na makolo mibale me akoka koluka te asenga tomona yango na balabala makolo mibale aza libonga te mais comme na ye préféra olia luka
il a préféré Asanini avant la babala Astenga. Mais Vonette, Aza personne vivant avec handicap. Mais Azo que ça va make up, Azo là ça va tout, Azo ça va marier, Azo ça va décoration dans la salle. Mais ce que mon talent a beaucoup mis là au communiquer. Le loco oh bébé Sali et ça a communiqué le loco ya kasi surtout na biso na Congo parce que ngal ngolo bela mingi Congo poto ba congolais to vivre to mona o eleka awa mutu nyonso soka boti mona koka eza lifinga mutu nyonso soka za na défaut eza lifinga pona biso ba congolais eza mwana moko azanga tina eza mwana moko bese un enfant rejeté donc osai la ngelo moko te na vie donc pona ba o bazana na idée to mama moko songola bwaka mwana po mwana naki na malformation soki mwana zaki accident mo quelconque akomi bongo on négligera moi non tangi c'est classe atana masamba tangi c'est classe atana na stevinier tangi c'est classe atana soki una iko o ata wa patana taso ki ndima futa ba 5000 ba 2500 tangi ça moi non handicapé papa biso Martin kan ici pas et c'est qui il y a valide et c'est ici pas c'est valide c'est qui il y a personne vivant avec handicap oh ça fondateur nango combien de valides on va apprendre on va bimi ba ingénieur munene batangi ba classe ya malonga o ba komi batu ba olela ngo mongo lelo mais ezaki IDP université ya personne vivant avec handicap ozoma ke handicapé aza mutu mo ko pe ko zom akope ko dia na eloko mo ya très important na société pe esungi ba. Merci beaucoup handicap aza mutu ako vivre na société ndenge batu nyonso ba vivra na société place malelo oyo komona ba sorti médiatique bandi na biso surtout ya basi ba maman na biso kotala émission ya tana mabedna Theresia par rapport à propos teni ya maman na biso Theresia d'après yo aussi ton ndenge vraiment te kapesa na papier pour na moni o makamne na ebike tokisanga susu na bosani bore na nga wana we popola nga mopepe poso na ina loba na bango esenga nga moi bore na nga wana nalingaka etiaka nga mwa mopepe ntango na ina loba na bapuku ntango na linga na loba na bapuku bato ya satan babilona komona mwasi munene lokola Theresia parce qu'aujourd'hui je cite ton nom parce que osali soni ya basi oyo nyonso basala théâtre basala fierté ya mosala ya ndenge nini osasoli pe afingisi mosala lelo tokoloba mwana mwasi oyo azalaka na koni mama azalaka na France wana soki esedepanama apesi ye matière lelo apesi ye matière ta mosu akanisaka azopesa matière to aye kosala droit de réponse moko boye ngai naopesa exemple na nga nakoza nde nazala na Bianca lelo Bianca ta Félix alongoli mama Denise na ndako atie Bianca est-ce que bige nga nakoma mukala ya Bianca te c'est vrai nakoma mukala ya Bianca te mais Bianca ko pistonner nga mpona vandisa masolo soki Bianca lokomi maman présidente yo koma no mukala na ye te nakoma mukala na ye te nakokoma secrétaire na ye ocomprendre akoza na bafondation na odirigeant mais nakoma mukala na ye te naosalela Bianca dia lelo te nde eloko oyo Theresia asali lelo ezaki dia lelo ata awanganaka ngo aza pema dia lelo ya makasi banda lelo ye nde aza présidente ya batendresse na bato oyo mamuteke atinda bafinga donc ye penda Theresia aza présidente na bango donc na moi penda que Theresia ndem ta numéro 1 après tendresse numéro 2 les autres ba débrouiller parce que na kotanga bakombo na bango ozomona asali soni ya mosala théâtre eza na bandeko na biso ya mibale ebele bayaya na biso basali batéâtre batangisi bana même na bauniversité na mosala théâtre théâtre eza mosala batangela yango classe et c'est pas pour rien oyo ozomona baina wana ezali théâtre eleki bilanga na pasi biso souta bandako tokanisaka soki oyeba tie okaka action obandi oloba nzoka nde koloba eza kojoue te eya mosala ya pasi mpe eza mosala moso oyebi yango ngana totala batéâtre na tv omoi pele otala théâtre olobi oyo yango récitation o théâtre parce que ozomimona te na kati ya likambo yango ozomona kitoko ya lisolo te ozoma c'est de même na bafilme oyo mamuteke asalelaka biso titre mosusu na kati kuna loso na madesu babakisa makoso film ya Shaolé donc mabina na mabina luke nazongi na Theresia oza mokolo napesa conseil babaka leki bapesaka yaya conseil po ozonga na nzela oui aza mokolo mais aza mokolo est-ce que nga aza age moko na ye te aza ya maman na yo bon
Non, jeune fille là liboso na yebosa génération. Nangi na pesa yo conseil. Omoni ba jeu yo sala ka okenda funda na parquet, nga ba funda nga na parquet te. Parquet c'est moi. Oh. Parquet yo ka esa grande distance à Gombe. Esa la Kalamu, c'est moi. C'est moi. Quand je dis c'est moi, c'est moi. Donc moi je ne blague pas avec vous les poupous des Mamouteke. Tout ça là, on n'a pas élevé des cochons ensemble. Voilà. Si je peux bien dire. Naramuninga bina lisanote po tokenda pe université moko te po bina na mutu akenda université na bato so balobela Mamuteke azate parce que azwa ba fufu na fu heureusement que na yoki mwa fuite on dirait que a écarté bango. Et ça là nga bien makasi na ça lango direct pendant 2 heures du temps ya ko bina mabina loquette lo fwa a écarté bango to so la pendant que et comme officiellement. Ah d'accord. Thérèse oza maman moko boye permettre moi na yebisa yo tu es une femme insensée. Tu me comprends? Il faut prendre le dictionnaire. La rousse, hein? Tu es une femme insensée, pourquoi? Yo moko ndongo za na Audmat oyo uta nango et pas président nanga Caleb. Yo za mutu pe ozo ko tourner pe ba film komi pe film bengi pe ba collègue no ba yeba osali pe musala. Olakisi valeur ya musala oyo longwela kana ndaku na yo. Tia koma biloko bien te nayebi yango pete po na mona te nayebi YouTube bien nayebi YouTube bien c'est derrière zia azana niveau te ya koya kovanda asala kijalelo nga nayebi ke Mamuteke azaka na baboyi na ye azaka pe na ba misala na ye bambwa na ye me bambwa yango sikoyo baza différent na nga mpo nga naza pitbull de Belgique nga aza n'importe quel race te nga aza pitbull naza race américaine bango sikoyo problème différence ya kimwa na bango ezali bango baza mbwa ya Kinshasa mpe bambwa oyo bapola matoi ya banzinzi elanda bango na matoi yango moso banzinzi esui bango makasi na matoi omoni yango bayaka surtout tendresse ndenge ayaka kofungola misu na te mpe femme insensée mal instruite mobali nini aopesela tendresse mbongo libala mobali nini anayebi te wana seke fa fabriquer ye moko bien ndeko na ye me cousin na mo amoni kati otuli mingi tika tobala na be lelo na kotimola bordu moi je m'en fous nga na bato bosesa maseke on se connaît bien akokaki koya kose wasko ye osala nini droit de réponse aye korépondre Yamilo to aye korépondre Belleville Thérèse nayebi biso eloko moko Belleville à cause aleki na âge mais Belleville aza moninga na ote faut respecter mutu oyo aza na bana misala na ye aza na entreprise na ye tu n'es pas à l'auteur de Belleville omoni mpo bino nyonso bokomi na monopole ya koloba babana nyonso bazala kosesengana ya salite batie yo micro abengi yo naza korépondre milo orépondre milo te mpo milo ya moningano te bosala maboki ensemble me boza baninga te yo beta kebo na ya milo na bomwana te nayeba bete so oza mwana komi nini nayeba pa makambo no bien te donc ya milo bon ntango ye na yolo na fingi yolo te eza mabe te me tala sikoyo ekart ya milo ya mwana lemba bana lemba bana ndako bana tiki atomoni osala kuluna basala kuluna na français bana lemba on n'en disconvient pas mais problème eza différence ya mwana lemba à l'époque ntango biso mpo nga nabotami na lenda awa ngai nabotami na veni lenda awa en face ya mokenge ela veni etali na mokenge nga nabotami nakoli wana première primaire nanga natanga yango na 5 augustin ntango naolobake mwana lemba mwana ndako ninga mabe te naboyi te ke yolo eya nango quartier nabo te mais différence akokola na ona ya milo ezali na différence makasi ntango yo okende classe na saint bisumba ya milo aokende na masamba to na manula moyi différence na nga na pesa onde yango wana donc ntango soko oye na tv d'ailleurs ye moko nano aya kotenir bapropos mo boye oyo ebimisi ye tente ebimisi ye insensé ebimisi ye mwasi moko boye sans valeur il y a des femmes ministres il y a des femmes PDG il y a des femmes DG il y a des femmes nakolo badéputé donc basi lelo basi bazosima il y a aussi des femmes présidents oyo azo gouverner mboka mobimba kozala mwasi elingi oloba te ke fo osala n'importe quoi na tv non Thérèse aye koloba makambo ezanga tina na tv alobake kolobake mato pa bloka ye
ko bloquer ye mato pa ye ko monela on kaka na kiti on est-ce qu'avanda ki est-ce qu'il y a ko sala droit de réponse parce que biso to bengi droit de réponse pour aye osani aye osani ezalaka à chaque fois ceux qui mutu moi sala émission à côté à Belleville ye aye ko ya donc yende ba benga yende chien méchant ya mamu teke porte-parole donc yende porte-parole ya mamu teke merci beaucoup pour confirmer biso lelo ke yo penda nde osabongo okendela kosala musala théâtre te mais okendela kosala nde kimukala kijalelo kosaprenaka na biso te mpo tosala no musala moko siko différence ezali nga nayaka kokache sur mutu na tv te mpo Belleville afutanga mbongo te nga nalobaka ngo bieke nalingaka Belleville nasepelaka na Belleville mutu nyonso ozala contre Belleville nga na oyo opitalise mabe na ye soko ofingi nga antuka nga nayeba ofinga makasi botuna makwakala botuna ye natinda no mutu bato bone asukisa bato nyonso me nga nasukisa ye Maman Thérèse aya yango na TV ke mila nani maman toka blokai pendant tout ce temps maman toka blokai aya yango na TV kaka sentiment ya lobi ndenge amona ke nini omwe elongo so esa bango bazo perdre na ba niveau moko ba ki valeur na bango ba oye bango te omono pardon ya yozo zo no moi elo mo par rapport au moins ke mutu mo azuma $15 mo na $20 mo peke na de la bière donc pèse comme on parle abandi ko fika pona valeur ya maman Thérèse la valeur na ye na ndenga uta sina asali groupe abina ko gérer groupe te abina ko gérer groupe na été groupe buka ni loka ba buka biscuit siko lelo ya mono avant na TV poya lo baka aboni te ya maloba na te kale Regarde le vélo au boye sur Thérésia. Thérésia, mamu teke atindi yo. Pona ba choc oyo saratola akabola kae boye. To pour ça totali bien. Jusqu'à maintenant besoin qu'on répondre. Kaka po yemilo. Alega ke pas saratola. Yango mona esa bango alobi bo ba règlement de compte boyaka nango te na makambo ya kosoutenir Belleville to mamu teke soki oyinaka nga plasma oye te yaya kokosanaka te ndenge tendance akosanaka na opesa makambo te de quel makambo parles-tu soki nasali émission batalinga 4000 viseke 4000 personnes batalinga te esko makambo nini ndeti tendance opesa nga na vie apianga ya nini nga mona na chaîne so na bina mimatisa na miniature na mimatisa nga moko naza miniature seke mutu moko atalinga yebisaka sikoyo mutu lokola yango nazotuna bango question mamu teke saratola kaboli esu kote ndambo etikalaki ubi eza ndenge nini bino ntango sara bandaka kosaprendre na Belleville bobandaki koacclame ta mais maintenant c'est le moment Sarah vendre tala bi non asali examen de conscience bi te so na tali penda bien mamu teke de penda sa fille matalana il faut que kozo se nzela biso to yaka ko finga te to explique ka nde mutu eloko oyo yazali so ko na bi Belleville sa makolo pousser nga na ye na bi mama bina sa makolo baguette na fingi mutu na fingi te baguette akakol te me ya mwana oyo azobanda oyekola eza bongo kasi on répond par coup sur coup te yo oza mokie na yo oza mokie oza na libumu te oza na matama te eyeli oyo mama bango auteli poto aye na nkisasa yo omona te kaza na beriberi matama wana eza ya problème baprotéine ezalaki semoule ezalaki eloko nini mais avant ofinga mama ya moninga tala na mama no ndenge azali Belleville c'est une dame Belleville ndenge azaba atala ti liputa na senge na la goma asalaka Belleville mpona niveau oyo Belleville azalaka soki ezalaka mamu teke me nga no tomelaka mai te nde biso nyonso ata 5 bazalaka na makala mpo akofinancie mbongo aza nde azalaka na mbongo okangisa biso te mpe aza na raison okangisa biso te mpo tolobaka kaka vérité Thérèse ya kola za mokolo
makambo oyo osala eza soni $100 ya mbongo moke ntango yo ndima kosala théâtre bayebisa oke na théâtre bafeta bato bakashe ba $1000. Pourquoi koya kodénigre mosala oyo esalaka bayeba yo ata na mwa 3 ndako no na poto eyosaka na oyebana na poto mpe jika mo bayebi mais o plasmat mais o toto yamsi obatala yaya esala mwe lomo bepesa bachar de coq nayebisa yo sikoyo Thérèse amimona te bamisa ye basemba ye aza rôle moko na photocopie ya Papa Lutumba oyo akomaka scénario aza rôle moko na photocopie ya Papa Lutumba oyo akomaka scénario tala kaka vie wana na age na ye azaka mutu moko boye so botake mamuteke omona ko boluka ko bosenga numéro no obenga o aoka bengi abi leki wana aza mokolo makasi akoki mpe kobota yo bino bakangisa bino bazosala nazelaka ye makasi nasi komona nga boye mo ayeba eloko na Goma, merci beaucoup Plasma, j'espère que au recadrer muke Thérèse asali makambo soni azoka nde azalaka mwana mosala ya mama muteke epesi nga mpasi komona mwasi munene boye mama ya bana yaya ya bato songolo so likambo ekoyi na famille babengaka Thérèse tozela ya Thérèse ya totranche problème donc mama muteke akomisa ye mwana mosala mais ezopesa mpasi mwasi mokolo basokoli apakoli mafuta atie maquillage atie malasi soki mpe azala na mutuka nayebi te aye atambali kwe tina plateau ya mwana na rate wale mwana arate wale Malika merci beaucoup lobini mwana arate wale Malika mama bango akufa mpona serenge na tempérine po bakitie fièvre oyebi nga na famuti ya malamu mama Malika akufa na misu nanga na boye na babe oni na sebeko na bandali na 6h mwana aleki nanga pitie Kristo ye na ye na hôpital tozela pédiatre baoréanime mwana wana azolela boye makolosalité natalaka mibano bafingaka karine nazo explike ye baniveau na bango ndenge ezali mama nakufa likolo ya tempéri na serege ya koya kofinga belvi te nakoloba belvi kuta futela esala libala babala na mobali ayaka na bage ya pamba moi je m'en fous moi je m'en fous nayaki matanga flore moninga nayaki matanga flore bien préparé maka muluba na ekolo na makila na mbunza makofi mandomba madi nde omonanga bo tala baje te tala nga nakenda campus na faculté ya droit mais nazoyebisa oyo ya na tra ozwa blesa ya ata mokolo moko vodumona niveau ya crane nanga donc nga abanga leta bato batangasi nyonso nga abanga na moto tendance nyonso na on se connaît bien toyebani mpenza ntina kati ozo comprendre yango nabaki so na simiki na ndenge akima makanza donc tendance soki afingi belvi lisusu nabebi ya na oyebisa ke tendance ya tokutana apesi rendez-vous na aveni makanza paye 24 so tofisi wana tokia prison makala kotala mutu wana ongana ye toyebi wana siko oyeba pourkui amela vitamine ya monene pourkui atobola elongi pourkui atia tioko po ebeta ye nabasi nga na opermettre yo te yo zwi mwana na salite fashe yokana naloba tames oyebike lobi nasalaki émission ni oyo mvutai nga nakokai kolobela likambo wana te fashe tozala bien okomprendre koviole oyo violaka batikaka yo naso nakangisi yo obima te je te jure so nakangisi yo fashe kalombo obima te fais gaffe gérard moninga na yo te nalasoki eleka géri amelisa bakonzi mabele amelisa basoda likili te naloba likambo mingi kieba bosali linganga na bino ya sali te bosali linganga na bino ya bacomédie ya buzoba bovandi bozo kosala émission na bino boloko makambo na bino etali bino te tendresse azo explike bato na tv ke gérer aza na 3 kaleso moko asuki atika mibale tendresse omoi turo ngana tobimela libanda bitu papa na nga na mabele soko aza mosi géri kobeto na mwana mwa asala epa nuska na obenga patron na ye nuska lesanga te nga abaka youtube ezaka passion na nga esika na yaka kose détendre naka na mobali na nga atindela nga mbongo na liaka oyo abalanga
naya koloba mabe na YouTube te pe YouTube efutanga mbo na lia te moi je m'en fous que dalle. Mais problème nanga eza ke tendresse Gérard moninga na oti. So Gérard répondant que c'est qui par rapport à la dure oyo bande kokole Belvi na po. Soki Gérard a 3 caleçons, pas à combien de caleçons? Pas à la caleçon combien? Donc pas senglen na malonga pas à nango. Un peu de respect quand même maman. Yo boko la moi na muke ça bon ba Belvi garanta Belvi. Mais to moi na muke azo se peut-être mon poko midi. Ndako basangela na bokile na mwana na na ma porte moko. Si mon Belvi te. Yo poto ba ko yo poto moi. Donc na wasi ko mabe. Moi yo toucher na Jérôme Mona. Yo moko fa za le rekombe pas. Fa na wana yo boko la kawana. Est-ce que ba chef nango Neti nga répondre à comment la yebi ke mamubiaka lo bezase. Mais oui, on répond de temps. On vient à Barango, à Bakana. Na bien bino makambu te. Yaya. O bien na makambu. Yo do ba makambu pesa bazui. Nalobaki yango. Mams. Pour le développement ya musala na ye. Nani si naza artiste moko ya makasi OK. Muta pesa parmi bato ba pesa nga goût ya théâtre si la na kati. Wana tolo ba vérité. Mais soki lelo oyo ba film merci le eta la maté. Musala si les boité. C'est par rapport ya batu oyo ya tia qui soit déjà la communicateur na ye ba lobela ye. Bazo banga te. Ba film na génération nyonso. Ba film na mutu nyonso ba banga ba collègue de ko na bango. OK, mais tout le monde même ça outil côtoyer. Mais elle rata moi réception moi boya ba communicateur na yo ya ba ndeko no parce que la par rapport ya ba bureau na yo tout monde yango te ça agi conseil ebele na ba chapeau. Soki lelo aza dénigré eza par rapport à ba communicateur. Tout le monde mingi na maman na biso Sylvie Bongo respect na maman Sylvie Bongo maman na biso Aïcha Okoko respect na ye tout le monde bango azwaki bango po balobela yo monde to sala promotion ya Bela Pro to sala promotion film na biso bandi bo bengi mère otuni a signification ya titre ça ni soki na kena ngale tingala kena na Google na beti na moni signification ya titre ya film so na moni ke compliqué ngade wana tindela yem full voice mona pas répondre ke ngolo ba boye OK to sala promotion azwaki bango ba sala ke promotion ba promouvoir musala na ye et non pour na ko régler ba compte à rendre et non qu'on a le bango beaucoup de fois na le bango net fois tendresse lokola za na problème na nga akoya lokola ya lobela mams nga na lobela Belvi aye sikoyo na sima ya mams ale a régler ba compte na nga eza pe oyo garçon libandi wana garçon ya libandi oyo basalaka na ye wana ye mpe so basala likambo na géri asali nini abandi koregle bacompte na ye privé oyo babebana nde babebana na géri aye nango na nsima mams asali nini abandi kotake Belvi abandi koloba mabe likolo ya Belvi mpo nini mpo mutu oyo bayokana na ye te alobela Belvi. Pourquoi biso toya ko répondre bango parce que soki balekisi badépasser ba limite nde toya ko répondre bango. Ozo comprendre po Belvi ata mukolo moko te akosala matalana bakozela ebele po boyoka mungongo na ye kande bomonake ya anniversaire na ye wana ba remerciement oui a remercier bato oyo bakanisaki ye mpona mokolo anniversaire na ye c'était normal mais Belvi en soi aza fi ya matalana mukonzi azalaka na maîtrise balobaka soki omati fo ozala na maîtrise so ozala na maîtrise te okobamba na mabe melama ye nazonga fa bianka moke bianka tomoni mama Milo azali insulté banda ntongo ti pokwa ba bandeko na biso d'après leur ozomona bainsulte wana mpona mama Milo ezana na valeur ya mama Milo te baresi pede aza na valeur ya mama Milo te mwana mama Milo jana biso mwana mama Milo moko te bakoko publier na TV mwana mama Milo mokolo moko te moninga na mobala kozwa ye na nsima oui ye baresi ozomona oui babino ezako tala batika omona nyonso tu bazalaka bazwaka na na Belvi télévision soki asalika émission mpo baya kofina mabeni mama Milo alobaki mama Milo soki ayebi soso ya mboka bango babaki libata ti eswaki nani esui mutu te na famille libota wani mama Milo alobi kaka soso ya mboka aleba émission komi kilikili soso ya mboka eza bango
Mais il y a des gens par exemple qui à lire au marambozo qui est évidemment par rapport bino bolobelaka biso to lobelaka Belgique ali la patronne il y a des gens bolobelaka mams mais tout ça la guerre moko za loyal to lobelaka ba film na biso soko bana otali majorité ya famille tozalaka ndenge nini majorité ya famille fota beaucoup plus tolobela ba film ya biso ozalaka soki eye boye tomona kini makambo omona ozongisi moto azonga so na kini makambo ona kobota ma belle mère moto azongaka etala bonnet moto aya otala temps de la fin epesi motu posa ya kokota na Belvi télévision atala film bamo nde baza bongo Belvi aliaka nguba ne ya pamba bafingi Belvi apesa ta motu bonjour ka ya pamba bafingi tani bango bavanda mpo basala promotion makambo na bango tani basala promotion film na bango biso lelo bonnet promotion ngo ebende ezalaka Baba Puku. Tu me l'as fait les canets? Tourbillon. C'est ça, tourbillon, film. Tourbillon, ils ont les canets. On te la film, on te la j'aime. Et Philly. Ok. Ils ont comme à 2 minutes de promotion. Voilà. Le reste, avant de clasher sur ma. Dans les intellectuels, la fin, on est sans bien. Ah, d'accord. Mais si t'ocheté. Analphabète. Ça me dérange trop. Ah, non, ça c'est mais et tous. Et tous, madame, c'est toi. Oui. On va s'agir, on va fruit. On va s'agir fruit. Ah, ya benga bazala paka te la te yangai. Yango moni mams fois longola bango aluka ba communication. Ene no ni esala ke ba finga ben. Obi ke beza sana ba soldat moko. Azana ba soldat azana ba unité ba soldat nyonso. Voilà. Le son est pour la petite boule de Belleville là. Ok. Yo benga ngambwa. Na boya ngote na zambo ya Belleville. Mais na n'importe quelle boîte. Petit boule race américaine. Merci beaucoup. Bon, c'est une émission déjà qui m'a derrière Ngonga. Tout le monde qui t'a aimé pays sorti médiatique. Oh, voix chirurgie. Olivier. Mais si on a fait ça chirurgie, il y a voix. Est-ce que moi c'est quoi ça Ngonga? Bon, moi c'est bon ko ba mbali j'étais mbala installer pour moi lo. Abim sambo. Soit tu es cassé dans le lemon. Ah, on va faire sokolanga. Pandre sokolanga, papa ja sokolanga, makala ngunda sokolanga. Mais on va faire matala, on va faire sokolanga. Est-ce que quand tu as la peine longue tane ya mabedi boy, sans maquillage, sans choko oyacha. Elle est l'auteur de Belgique. Papa Luambo elongi gou. Ça grâce à mon beauté. Grâce à mon miss de miss, ma petite sœur chérie. Vraiment, Flore Makini, ça serait que le mois bien, tout le monde qui est longue, ça poudre. Tout le monde qui moutouna moutouna longue, vraiment la poser longue. Tout le monde qui vraiment, et ça là qui toko makasi. Et ça qui vraiment bien. Nous sommes vers la. Et malgré qu'il n'a pas là ambi makasi, n'a ni bari des les longues makasi. Ride on m'appelle ride et je peux la quitter à Louis XIV na mais ça ride peut être dans longue ya mutu et tu ma ko peut tala et tu peux avoir ride tu peux dans longue ya mutu na ça na te faire aussi na moi si femme naturelle lokola Belgique on dit que na motema ya yo mo ba ta ko ça l'émission na téléphone wana alors matin on filtre de ebele ba lelo ba ko yeba nga moi ti kitoko mbinga ya nini enveloppe faut ça la paix bien pour kanda ba ba ke mambo za bien so enveloppe ya salité en tout cas na kati pe ba ka re mukande ko minga maka mama merci beaucoup tu es tellement trop sale tu es sokola ngama ya tu es sale ba tu nyonso bo finga Belville na TV vous êtes boza ba sale boza tellement trop ça trop même. C'est dégueu. Tu vas voir ici mon lelo. Ils sont dérangés bateau. Maman a vu ce bijou la reine donc il n'a chip déjà. Qu'elle soit sous quand moi na photo kabona. Donc à voir ce bijou la reine na cousine nangai Sam ba ko solo là. Oh cousine. Oh cousine. Moi ça va être eh bon il faut arrêter cousine. Choc, Dieu merci, ma voix s'en repose à ma pété. Dieu merci, ma voix s'en repose à ma pété. Avec le numéro, il y a Linda. D'après bijou, la reine, Isaac, il y a le numéro, il y a Linda, il y a ah d'accord. Ah, Linda, d'accord, c'est bon, la machine. Linda.
ya bijou akanisi oka numéro ya Linda po ye na Linda ya bijou na Linda bakoli ya na Linda parce que amona naka bavanda ka ya bijou ki na pas Linda ya ka ya bijou ya bi comme la numéro Linda za na kotinga bosa les missions donc ya bana luka so numéro ya Linda na bango ya Linda côté la bango pour la bango comme Kesukali ya no de eloko ya mwana nande ya bijou abengaki ke nande eza posam ako ozalaki na chaîne te nga na momi chaîne ozongi obandi kosala banini baelubu obengi ngai te ebabosani atu wana jango akepesa femme insensé ebangobo nani mako x abana na euro ake kopesa ye baboisi wana tendresse eke pesa ye baboisi wana asala po nini aya nango na te kasi na bi ntango tendresse aotanga komba belvis kokomba tendresse eza nini po batanga ngo te nga na olobaka na ndeko na nga bijou la reine omoni nga azala sage aza bijou la reine aza grande sœur na nga nasepelaka ne mingi aza mwana mwasi oyo na théâtre oyo akomi nano na batampo te namonaki na batanga fleur makinisi atia ye bote te atia ye bote te atia ye bote te aza na bien aposo kitoko lokola amelia bijou la reine tu es ma sœur je t'aime beaucoup bima na kati ya matalana oza mwasi ya motu baotaki kobala yo nayebi yo na mabe te malgré te biso tozala na moyo ata ya bamatalana mais na ndenge makambo ekendele sikoyo na moma oyo nga na toza boye nde tofandi na bianka na teka na plateau boye makambo ndenge ezokendele esenga il faut kozala ekenge efe l'homme ekenge eluta ma sœur soko olingi osala na mutu solola na ye na limemia loba makambo oyo eza important oyo etali relation ya bino mibale po esala mwa bien ozomona makambo ya koenregistre bato oyo eza bien te mais mpo na baavantage ya bato na mokili bamonake soko enregistre mutu azwi mature baye bafandeli yango mwa 2 semaines esali ye bien ye azomonaka beta tola bi matière ezalaki yanga esali ye bien bijou la reine oza ndeko na ngai ya mwasi mipesa kilo pesa pe tozala na baaudio na ye ah bon nakokosanaka te otozalaka nango tobombango makasi donc so omoso ekanda eleki na obenganga jema ibele pesanga baaudio nanga mpe na lasa voici maman ndeko na nga mwasi bijou la reine napesa conseil étant que ndeko no ya mwasi te aza su famille libota te aza su famille libota te po aza famille libota nga fona mona azongi funa te falobiki aza famille libota po déjà ese esala akoma ideya na tendance aboye mais aza ndeko na nga mwasi nga na barespect ebele envers ye faut éviter baloko mosusu esala bien eloko nakolobaka yango wana merci beaucoup mpona sami po omoni mare alobani na biso alobi azokosupporte tamona mwasi azofina mwasi mais modele ye azokosupporte te ke amona mwasi aofinga mwasi mais baofinga belvi tellement trop na tv des fois esala mabe lokola famille libota baotiana ba 100 et quelque ba 150 commentaires ke mama kulu toke na bango bien so bamoni ke nakobokee mabe baoyebisaki makutu okee mabe lokola na okee non bien en tout cas je suis encore là merci beaucoup comme na suka tokabona biso na yo sami soki azalaki fruit anga aza fruit nini pakapaka etela te ya mobesu ya ngai makasi bakayo kaka bato ya pakapaka bango so ya pakapaka bamarakuja etela te ya ngai makasi merci, on est vers la fin, Yamason Abisso, mot de la fin par rapport à l'émission, et puis dédicace, mot de la fin, dédicace, ça s'appelle Kabona. Bon, famille Libota, ceux qui n'ont le bim à B, n'a pas senga n'a pas limbicité pour la milaki le mouila te, la milaka diamba te, la milaka masanga te. Voilà. Natika masanga, ça fait 5 ans déjà. Makamno Sané, on a préparé depuis Boutou. On a préparé la Boutou Falala. Na mémorise donc, makamno Sané lobby. Na lobby, on a mis l'ungwila te, ntamba te, lotoko te, agene te. Bo supporter nga. Yo pe mutomoni ko supporter nga te, sala oyo moni. So boye na oya. Na banga te. Général Etumba, écran géant 1000 pouces. Naza mobile.
na tampote na ride télé. Voilà. Ça on a bien gola. La zaka moi c'est plante té. Ata su ke okata. Ezo reflecter beauté na. Moi piercing par rapport ba bouffe boire. Tande za la kabo. Papa moko zalinga nde piercing makasi. Papa moko nza. Ah d'accord. Donc tout le monde se boue. Alinga opeka ah. Pour ça moi si muso a perso c'est plus qu'il a percé. Mais ça la baby persa moko boue. Biba fula ba. Eh, biba ba ko pour fula mission de mutaka ngai kinokina bomona. Eh, mbadi kedi. Dédicacé reste comme Vraiment, merci beaucoup na Prince Loamba, l'assistante. Merci beaucoup à Gloria Kenge, la grosse caisse. Ma petite sœur chérie. Stéphanie Mboliko, na Amsterdam, na Peshombote. Et je dis un grand coucou à mon chéri, à mon mari, le papa de mes enfants, Dodé Mavoumis, à Jean Pedro Montonanzamé, na 4 Amsterdam. Mouto Penda, mais manga devant officier civil, et ça l'a moi bien, et bah, ma baloba kuna. Déjà. Mignon. Ouais. Si les autres boire à boire rappeur, vous qui n'êtes mais ma vie privée na ngana na koya na ona TV te. Wana muto lo bango eza moi sorti ndela mobile nga photo mabele polele. Kwa tula makasi ye ata lungwila ba pese lete. Ye ata lungwila ba pese lete. Akomi onga na yeba na no liboso na Facebook. Oyeba na liboso na Facebook ya balinga liboso. OK. Ba mega ne photo ba ninyo. Ba mega photo ba tinda beka $50 pa. Matani ba ko finga e. Insulte. Oyebi ke yo fia liboma ya matalana oyebi ke yo pena sambela koma mobali na nga sa pe mwana nzambe ya solo so azaka mibala ba France na Belgique mais yo mabele kaka no ningisa ko na te batanga mamona ngo ça fait la suka. Merci beaucoup. Merci Silanga. Voilà. Yo na da juna mo ya boli me kole. Tadi ngalapa. Mkosha tutana ma matière minene. Nanga na bossa na eloko moko ya Bianca. Tamais. Siko finga ya milo pardon. Attaquer Sarato na yebi kakenda no kitoko. Asepelisa nga makasi. Attaquer pe Sarato la soko la pe mwasi mama mari pe na botaka o pe na menga pe na motani etanga ka pe mukoro na maternité ngo. Tanga komba Sarato na TV. Merci beaucoup, merci à nos abonnés, merci à tout le monde on a vu ça partout dans le monde entier. Moi votre humble serviteur de Gasper Maestro moi na ba maman les chouchous de tous les mamans du monde entier. Neka na ibisa bino ga ge chora na rutu cha mama yake na para yepsi na bana do na bala mafuba kimungila embondon cry. Ba mama kama tamakela bokila teno kito kimisa banyama. Car ma pe ko do fumba le misimba tiba boso pilipili la tomate la taraparez moko mais jamais bête équipe moko. Ndidi ba pese miso ko mona kula so mona ba immeuble so mona ba amer o ka so mona ka salté na poubelle. Négliger mon kokoli manga o mo lengi manzi ko na yango. Mpepe mwana kate. Ela ni sama kata. Watu wakombe ni mpepe lekiona. Mbisa benga ma jamais ligaya busambu utamu eko takatsa. Ouais, on est vers la fin. Merci beaucoup na tout balinga kateka c'est vraiment iso mona ba mama. Na ba balinga ngata ke na bisou bangi za bangi za ya Melvin Kandi. Caroline Bishop de l'écriture et le MSC News et télévision. Et ça Thérèse ya ba jeda ça là bato ako kiende pe crime. Ah na fona be na enregistrer là. Na mata. Oye bango. Bon, on peut le